Bandeko Balandi Tokutani, Lilo Mokolo ya le 20 septembre 2016. Si maya événement ya le 19, Kinshasa la muki ndengenini, Oboko la yango wana, Kinshasa la muki une ville morte. Mituke kotambola te, Wenze zate, Zando zate, na si maya événement ya le 19, Boutou ya lelo, 4 sièges, il y a parti politique. Ezalaki saccagé, ezali na siège, il y a Fonis, il y a Mwanamboka Olengankoi. Siège, il y a MLP, il y a Mwanamboka Frank Diongo. Siège, il y a SID, il y a Mwanamboka Martin Fayoulou. Oh, bon, mona Kimutu, et comme il y a Kovimba Lokola Sokinini, j'ai peur. Na siège, il y a IDPS. Oh, siège na Bangwasika. Il faut nous informer qu'il y a eu même tentative, il y a Kokota et pas Tshisekedi. Heureusement, que bakutani na résistance moko makasi. Mais là qu'on a kotuna, et pas Tshisekedi na âge na yewana, bolinga bokesani. Wana bazoloba, bongo ya tindi batu, ya bomisi batu, abomisi banani. Il faut tout ça là une lecture objective. Na uti koloba na bandeko bako sambisa ka bandeko parce que na uti kuna. Na uti na la police. Biso tokangama kilobi. Tokangama kilobi. D'abord c'est la police militaire au ekangi biso. Sans tenir compte de quoi que ce soit. Heureusement que tous qui vit sauve grâce à un officier supérieur. Il y a FRDC, il y a Bapem wana nda ki koloba te, ote. Donc il y a des Congolais quand même qui reconnaissent les capacités à bande kona bango ko servir na domaine o ya bango. Contrairement à ba Congolais mususu musala na bango ko détruire bandoki. Parce que ceux qui ont wana tu ne fais rien, musala na yo ils ont calculé ceux qui sont debout pour les détruire aux andoki. Mais kindoki na yo ils ont muké. Parce que biso to loin. Na sima nango baye ko isolé équipe ya tokomi wapi baye ko zwa Dieu makesela baye ko zwa bandeko wana bozo mona mibali et celui qui filmait et celui qui assurait la sécurité de celui qui filmait tala ndenge ba penser bilamba tala chemise ango ya tokomi wapi ndenge ikomi soki to lataka bateni oyo o tozwa kana pasi. Parce que tokomi wapi azana sponsor te ba sponsor la tokomi wapi azamu soki alia tondi amelilo tokwa bandi ko finga mais soki azuli kambu nzela mususu akokendeza te ezakaka awo mire de lamentation biso tozwa ka ba sponsor te tokozwa ba sponsor ndenge nini tozana ba admirateur to sepela kana yo makasi to linga ka yo makasi yango moni tangu kaka to lancer ba lancer li projet à chaîne de télévision awa na Congo oyo il y a ma musique. Nous avons lancé le projet d'une télé, une chaîne patriotique. On a été attaqué de partout. Les soi-disant défenseurs de la RDC. Les Zingeta infiltrés. Ingeta infiltrés. Yango tozo beta lisusu masolote tozo tala. Tolobi, même autrement, même nanzela mususu. Nzamba kosunga biso. Et on aura une chaîne patriotique. Bakoyoka soni. Mais quand un jour okoyoka bango ba fongoli mbanga, babani ko sala tozo sala marche. Eliezer mbongo to sangisa ka télévision 1 million. Ba montant bobimisaka yango wan. Nous avons demandé $100,000. On a été attaqué. Pas bato ebele. Oh ba lingaki ko attaquer biso. Qui se disent être des combattants. Mais l'histoire des Congo, de ces Congo, jugera tout un chacun. Tangu tozo bima, même na ba marche, même na ba nini, biso toza batu ya ko beta kama solo na télévision te. Biso toza ba journaliste patriote. Bilonge mona nakati. Et mona naka. Djema Kessela a été arrêté. Le londenge tokolo baboy. Nous avons perdu 2 matériels importants. 2 caméras, caméra moko ya DSLR, mususu caméra Sony. Na micro moko. Oh ba micro na biso tuberculose. To perdre yango.
tokosala ndenge nini eza musala biso tomesana plus d'une fois mais ce qui ont lancé kaka awa parce que la caméra que j'ai perdu coûte $3500 oya munene DSLR je crois na poto na somba kiango 1100 oyo tosomba kiango ekei okolancer appel awa nene kopesa mbongo à part kofinga tozaka des fois na difficulté tokomi koyoka mabe ya koposer problème mais on se débrouillera autrement ndenge tomesana. Dieu merci, Dieu Makesela aye kobima, il venait d'être libéré après 24 heures na kati ya boloko ndenge bozomona eta oyo azaleli nande ko mususu oyo lembeli junior auti pe kobima. C'est ça musala to sala ka ya bariske ndenge wana. Nous savons pas seulement risque na ba o bazan face mais to za pe risque na ba o bazana kati l'intérieur. Même parmi les policiers o bakangaki équipe ya tokomi wapi. Même le militaire mususu akoya bosani que nous défendons ce Congo, nous leur défendons. Biso to défendaka armée, to défendaka police parce que babande kona biso. On ne peut pas dire aux gens que ba policier ba komi ba ennemi na bino, ba militaire ba komi ba ennemi na bino parce que ce sont nos frères. Ce qu'il faut faire, c'est de les ramener à la raison. Et que vous n'avez pas besoin de tirer, vous n'avez pas raison. Alors que la manifestation a été autorisée. Lelo bande konanga to sabo bilili wana to tia la cabine boye bakate avec le risque. Biso to tia kabilili to zo kabilili wana. Et nous faisons tous les pays sans sponsor. Yango moni pesa ka batu kipeleke c'est qui finance les déplacements de Eliezer. Même mbongo alotoko eza neti kindoki na mona kana batu bamela ka basango. Soki alobi vanda na sombe lobi eri lobi na lignina kende papa pesa ka transport ya 1000 francs. Bière wana olinga yo sombe langa mi bale 3000. Akondimate. Lokola kindoki. Yango somona biloko ya buzoba oya kolatisaka ya kobinisaka basimi takala ya kosalaka biloko ya buzoba. Batouana lokola babwaka kabino, vous les sponsorisez. Vous allez soutenir bango. Mais quand il y a des choses sérieuses, allez, vous allez soutenir l'appréciation, d'accord. Mais ce que nous faisons demande les moyens. On doit lutter contre les antivaleurs en soutenant les antivaleurs. Même quand j'ai lancé l'appel des fonds, quand on a eu kaki bandeko musu bo viva kana bango na poto ke Eliezer yoye bakabana poto te baba aventurier. Mais moi j'ai considéré que ce sont mes frères. Et j'ai pensé que dans peu de mois on a causé 100 000 euros. Je ne suis même pas arrivé à 2500 euros. Ceux qui ont pris les engagements. Si les lots on raté, batumuke mukende zaki ko sala mo mouvement bazo sala mouvement na PayPal ba musu pe basi balembi misusu pe ba koti batinda ki mo mbongo na Western Union. Je ne suis pas arrivé à 2500 euros. Et les gens me disent ici que il fallait que le kambongo awa ko kende na bana potote ka munoko wana olandaka yango moni babandi ko finga yo. Mais quel que soit ça, je considère que baza bandeko oyangai peut-être conditions de vie, peut-être peu kozanga, mais ngana koloba kozanga te parce que tangu musique ezalaki ko beta biloko ya oyo bozo attaquer lelo. Vous étiez le premier bato liboso ko soutenir au côté le na contact ya karacher ya sika bachombwa makasi ndeko nanga Patrick asombela kinga téléphone na Bruxelles. Merci mon frère. Alors tangu toza devant ba dossier à modèle 1 et vous prétendez dire que vous défendez lelo bomoni oyo yeli biso yango yela kayela kabiso yo tsanga o comparenga na bité soki lotoko okotia o comparenga Eliezer ozotanga pena mulongo ya batu moko boy ngata mboko tanga na mulongo après zoro bananga komi orgueilleux ya nini. Je suis orgueilleux parce que naza mwana mukolo lupango. Ne t'inquiète. Parce que nous sommes là, nous savons ce que nous faisons, le risque que nous prenons, ce que nous recevons. Au lieu d'être soutenus na bande konabiso qui prétendent défendre le Congo, bien au contraire, c'est chercher les pouces sur la tête du chauve. Chercher les pouces sur la tête du chauve.
Omoni nanga sali wana, omoni teke azako labo, omoni teke akomi kokende kuna. Je suis journaliste, na kotuna Evariste Boshabe mituna ndenge na tuna ke lobby, toko tiela pebino image wana. Na kotuna André Kimbuta yango mituna atako alinga cha betanga lobby, bambata voilà musala to sala ka yango wana. Alobi na nga ko beto mbata na salini. Eza musala to sala ka musala ya humiliation. Mais ce que je ne peux pas aimer, je peux supporter encore. Oh, bazana manjoara bako lia beefsteak. Ba fingangai. Que yo mutozo prétendre être combattant. Oh, bandako s'attaquer na bandeko pour décourager ceux qui sont debout. Un, ceux qui sont opposition à programmer manifestation. Obimisi, il faut communiquer et tu te dis combattant. Mais attends, tu te moques de qui, messie? Tu te moques de qui? Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts dans la manifestation? Oui. Et il y a eu combien de blessés? Il y a chose au Kawapi. Ocho Koufela nani? Yo mtu aliboswale. Ceux qui ont une manifestation ezali. Obengi bande konayo. Bobi mate. Makambo eza bien te. Mo obi bande konayo babi mate banani babima. Bo vanda ndenge na lobaka na bino. Lia ndengo zolia. Ozo bina. Na lobaka na bande komisuzo te. Bo sala ba commission lokola bino wa ba commissionnaire. Bo tika biso na Congo ya biso to santaka na nzoto. To sala kango par conviction. Ndenge bazo loba na ngawa na kena lingana lancer awa. Na luka na ndenge ya ndenge bino bo luka ka mongo wana kenazwa mongo wa chaîne de télévision. 100 000 euros c'est quoi? Est-ce quelque chose na kobeta boinazu yango? Est-ce que je serai libre? Ma conscience sera tranquille pour que je défende le Congo. Pour que je défende mes frères. Na kuti tola batu bakangama. Bazo samba. Ba Moïse Monidela. Otali na liswa wa makila. Ezotanga. Et bato modèle wana yo kotelema. Obandi ko finga bango. Et tu prétends dire que tu es congolais. Mais attends, monsieur, nous devons vérifier ce que vous avez balle perdu. Et cause à la bateau bayaka, bayoke elenga Kinshasa batiki yo. Biso to yende ko fongola ka kapsil pamba. Parce que makila ba congolais banaka. Ah, congolais pona zo lichete ya papa moninga na ce n'est pas facile. De deux, congolais pona zo poison a tchela moninga ndeko na ce n'est pas facile. Ce n'est pas notre culture. Équipe Nabiso, nous avons été libérés. Tozo pesa merci na bandeko nyonso oyo bazaki koyoka souci pona biso. Tolala kite pona kobenga. Bandeko tout oyo bazalaki kokomela biso. Bandeko nyonso tout oyo bazana Congo. Bakonzi qui se sont impliqués pour la libération de l'équipe Tokomi wapi. Parce que cette équipe là tobimaki na signe pour que mutu aloba teke on a ebaki te. Te boyebaki bokangi biso na nko. Alors que nous ne sommes pas en danger pour ces pays. Bien au contraire, les abino. Na lobaka na bino. Namoni même les policiers moussous tellement que l'antipathie et la sympathie sont naturelles. Bien que nous défendons le Congo moussous. Eliezer a Kominani nazamwana mkolo lupango misi. Même moi si moko la teki blouson ce qui ya nini ce qui azamunganga ya la police côté ya zo oyo azo loba kofinga ngai. Tolobela kande binoti. Pour que vous foutez ma bien vous allez bien au lieu ya bana na bino pe batanga classe au lieu ya bana na bino batika la kapona ko sokola kamituka ya baninga ya ba politicien. C'est nous qui vous défendons madame. Faut vous avoir la conscience, c'est bonne conscience c'est bon lokola ba combattant misuso nazomona ceux qui prétendent se dire combattants. Musala ko finga batu. Équipe na bino etelemi. Merci na ba konzi oyo bazana makila Congo qui se sont impliqués pour que notre équipe soit libérée. Merci. Na bandeko na ngai ya oyo baza na armée bazo comprendre que ndeko na bango ko sala musala oyo esengeli ya sala. Merci na bandeko na ngai oyo baza na la police qui ont compris que eza musala oyo biso to benga mi ko sala. Na bandeko nyonso tu na tangité. Ceux qui ont appelé, ceux qui ont écrit, merci beaucoup. Nous sommes là. Bien que lelo toko travailler beaucoup limbisa biso toko zala na mo difficulté parce que ba matériel est kei. Comme d'habitude. Alors que pour ça, Nabiso, ils accueillent Congo Oyo. Congo Oyo.
ezala les grands éléphants y'Afrique. Ce n'est pas Yakosala Batu Bosangani, Bosali Soki Ndengeni. Je sais qu'il y avait un complot, j'étais indexé. Balobi Nanga, j'ai vu avant que je ne sorte. Ce sont des messages qui venaient de partout. Kobimate, Kobimate. Mais finalement, Kobimate n'a pas sala Ndengeni. C'est Congo ici, soit Bisonio Soto Kimi Toke exil, soit, allez, Bisonio Soto Batami Nandaku. Mais finalement, aux policiers, Salam ou Salana, qui policiers, aux militaires, la même chose, aux magistrats, aux politiciens, Salam ou Salana, Tikanga na Sala, Oyangai. Tikanga. Yango zomone même bande qu'on a vu sur la diaspora, je ne cesse d'insister. Dans la vie, bango bazomone la bino, et pas ba politicien. Bango na ba double nationalité, as américain, as awa, as député, as américain, as français, as ministre awa, as belge, as sotineni awa, membre ya gouvernement awa. Mais bino balo bana bino ke pona oya na mboka na yo il faut senga prise en charge. Nani ako prendre yo en charge nanzala na biso na ba micro na biso tuberculose oh ba yisa kibino. Nani ako prendre yo en charge. Bino nde bolie saka biso awet. Oh invitation ba ko inviter yo ndenge nini et pas na yo moko ba inviter yo. Et qu'est-ce que vous faites? Kakeo ba congolais ba ko voter bazon dormir bino. Nous devons commencer, ceux qui baligni makambouane, nous devons commencer par les membres du gouvernement, les députés, oh bazali na ba double nationalité, ceux qui bango balongo comme ça bon poser bande konanga, ba invitation na ba prise en charge. Po bo futa ka ba tout bien. Bana ba policier na bana ba militaire. Yango na zolo bana bande konangai, bande ko wana ba policier, ce sont vos frères. Ba militaires, ce sont vos frères, ils souffrent comme vous. Ceux qui ont mais pas papa policier, ton maman papa militaire, yo ko tiko tanga pe o sauver famille wanate. C'est pas possible. Et ça la passe bande konanga, mais merci na bino nyo surtout et le ko toko sengeza bomoko. Mais sinon le 20 Kinshasa est calme. Donc Toyoki kena balemba satire, Toyoki ba côté mususu bangaba ainsi de suite ba masina kuna moyete et faux banque kuna ezaya koinda. Est-ce que c'est ce que le Congo a besoin? Naloba kanabino toujours babunda kana peuple te. Peuple ndemo konzi, achabino ne bonga. Vous devez respecter ce peuple là. Tout ce que vous devriez faire, ezakoluka volonté à peuple zanine. Certainement vous pouvez crier à la manipulation, mais il y avait combien de personnes? Les 19, les 20, les 21. Ba politicien baloba ke bango mtu basala. Ngana loba na bino c'est faux parce que nazaka sur terrain. Lobby, les 19, pour les 19 en Guélingue comme ceux qui datent historique ya Congo. Les 19 mususu yango. Les 20 yango. To éviter ceux qui lobby ne kozala ndenge nini. Merci na bino nyo surtout pour votre soutien. Mais on se battra, on défendra le Congo. Toko sala ya biso musala. Yo policier ceux qui ozo sala musala o ba etindaki yo. Okobanga caméra ponani. Militaire, yozo ya kokotisa kimia. Okobanga caméra ponani. Ceux qui ont malfaiteurs italien, tokutani.